Sola bien. Bonne nous santé à président Martin Fayou. Ouais, santé à président élu Martin Fayou, nous aide l'homme de 70%, le président vraiment bien. Santé la biso et la famille politique la biso efficace, biso nous vraiment bien. Et l'autre ça la biso pas si parce que comment peuple congolais doit se retrouver. Il y a moins de peuple congolais se retrouver. Alors il y a ça biso d'ailleurs. Vous avez une opposition, mais vous avez une résistance. Résistance c'est ça nini. Non, biso tous dans la opposition té. Biso tous dans la résistance. Merci pour la question. Non, si quand tu vas imboka, faut pas y baquer. Par moment, faut pas y baquer. Il y a une différence entre opposition et la majorité. La résistance. Opposition exactement bozo ça la opposition, c'est-à-dire boza kondima pouvoir en place. Donc on a kondima pouvoir en place. Toke na maponami moto yo abimi lié wana mais azo ça la makambo zo sepelisa bino te. Ya mwana boza contre ye bozo ça l'opposition. Siko biso toke na maponami ya 2018 moto yo azali élu, c'est le président élu Martin Fayou. Nangana qui motie mama be na ela qui bondoki na e asali ni a fabriquer la résultat a bimisi ndeko Chilombo et maintenant place wana biso tokoki kokende kosala l'opposition tolobi que non biso il faut to résister na pouvoir on ndeko Chilombo ayibaki eza ya peuple congolais eza pouvoir na biso ya nga daile l'homme du peuple mais eza ya mai tandis que citoyen congolais mais eza biso nyos bana Congo ya wana tolobi il faut to résister pour récupérer pouvoir na biso tout ça la ligne peuple congolais mo bayebi après ça mo na moto yo ya lingi tolanda na moto ya lingi ya wana une différence entre opposition na résistance biso avec le président élu Martin Fayou tous en résistance tolanda ba oyo toyebi ke baza na opposition neti bandi kwa comment bato FCC on est bien besoin se rapprocher dans ma canisse bon niveau sangana FCC na la muka te biso to ko sangana na bango te comment to sangana na bango tandis que et le président élu Martin Fayou union sacrée et la coalition FCC cash élargie ko bango baza na kati ya ba créer bord na bango moko ko biso to okende kokota kuna komo loi ya seni Martin Fayou a lobby mingi a pesi ba proposition la muka bo lobby trop mais enfin ba député na kati assemblée ba sali loi ya sika sur seni pour la élection eza koya ba mikolo roya. Vous êtes d'accord, non? Non, vous êtes d'accord, on a monté Laurent Fabrice, vous êtes d'accord, on a monté. Avant d'abord, on a répondu dans le baquet, aussi à l'obaka na biso les peuples. Rossi Mukendi. Rossi Mukendi. Hein, ou à Tikabiso personnel, à l'obaka na biso les peuples. Vous êtes d'accord, on a monté. Oh, on a le côté l'obaka les abakia. Et ça va mentir. Vous évitez, moto a fait ça pour pouvoir les peuples congolais. Moto a droit à décision, les peuples congolais. C'est-à-dire que théâtre na bango bazo sala na pas na biso aussi mati to landisi ba action awa to landisi ba action et nene to le kana betando boé et ça to la musa encore conscience ya peuple congolais on dit il y a beaucoup de gens peuple belé baza na bango aveuglé bazo e baté luango ezani to la siko biso ba o to na politique il faut expliquer bango que loi na eza boé lobby boé soki to comment qui te font limite souté yo ka peuple mo au sala nini ozozo na toujours na libulu tandis que obima na libulu ozala et ça vraiment pour moi ya to lobby que loi na faut na assemblée à partir ya assemblée oyo bino bozo boya bolo wa député nommé eso ngeso pas na bango non kasi te to ozongi sango pa na bango kozongi sango et lobby te que to zongi sango pour que bango ba to solution non on de ko chilombo nenga za na mona maboko bongo pa zongi sango kuna ya résultat ngo kuna après kuna nde Koyo, dialogue, tout na dialogue, tout bengi presque ba nini belé. Via zoluka licho, via nenga za bongo azoluka licho wana vient na maïté. Via zoluka licho, via Ethiopie, il fallait pas okuta na ba petite wana. Wana za ba petite. Mboka boyo lo barake o ngana tingi pulu na la président de la République boye. Na ba biso d'ailleurs l'homme du peuple de Zana to mona, yo tingi pululu, ozo za la manipuler, et pas un Noël Tiani. Parce que Noël Tiani n'a pas Laurent Fabrice, le rôle à la qui est posé à la Nina. Changer les choses. Les problèmes de la part à la Mouka. Les problèmes, ils ont encore, ils ont problème à légitimité.
mokolo okozwa président oyo aza légitime na mboka na mais ye wana Félix non yaza légitimité yaza omoni Kabila le père ntango aye peuple congolais efongolelaki Kabila le père motema yebisanga na 6 mois Kabila le père asalaki nini miracle nini Kabila le père asalaki na 6 mois moins changement na système ya peuple congolais kota miracle nini ozomona yango wana tolobi mokolo oyo tokozwa président oyo aza légitime nyonso wana ekosila lora ngesalanga mpasi kende kaka na shaba awa na shaba na nsima église ya la louange omona un licencié azosala kope ya poisson azosala ngo ya nini c'est-à-dire fonctionnaire à poisson telemi boye bato ndenge baya komela bongo aye kolia ya kovanda awa malgré tout baloba il n'y a pas de son métier mais pas biloko wana kongola zosouffrir lelo ça vaut komi combien ça vaut komi 150 francs basavant oyo basokolaka kaka basani ekomi 150 francs baye kokosa biso ke o basose kokita lobi awa lelo pardon ndeko moko akomelinga obi daile na 10 $ na nga nazotambola na bachambre fo naluka carton susu nazomona yango te batika kokosa peuple congolais wana nyonso bazosala eza théâtre. Demel TV original Dembanda London TV original to s'abonner massivement na Demel TV original Dembanda London TV kuna tozwa ba télé-réalité kuna tozwa ba émission kuna tozwa oyo bino bosenga biso bokozwa yango kuna na Dembanda London TV original umela. Voilà, Bandeko Batali, merci. Vous avez branché la chaîne Nabino RK TV officielle. Donc, chaîne la Rabino d'information, sport, musique, politique, mingi politique. Les lots vendus na politique, tu vois, un des proches, il y a Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, Boebi, candidat malheureux, il y a l'élection en 2018. Alzalelo. Na résistance et non opposition azako telemela nyonso oyo président de la République Fati azako sala sur le terrain azana raison azana tort to éviter to mais rosolana un des proches naie par rapport à émission na biso ya lelo na chaîne na bino RK TV officiel. Merci na Manassé, merci na bandeko tout boza branché boana poto boza ebele bo continuer bo s'abonner massivement na chaîne na bino oyo RK TV officiel pour na besoin d'information en temps réel. Et puis Nicolas Zaroya semaine Zaroya tokozela bino invité moko à la pratiquement permanent autorobanda ko solana et maramunyo so etali social et politique il y a peuple congolais. Alors sans plus tarder nazana ndeko kombo na babenga ki l'homme du peuple Dailin aza guerrier résistant contre pouvoir, il y a Félix Tshisekedi oza suko na mboka na biso République démocratique du Congo. Kombo na Dailin babenga ki l'homme du peuple Dailin Botenao. Mbote Laura Fabrice. Nous sommes là makasi. Nzoto eza makasi mais moi ba faible ezali parce que tozo penser na bandeko na biso à FTA tozo penser moni depuis Chilomba décréta état de siège jusqu'à maintenant il y a pas de changement bato bazo kufaka toujours ko kufa to ebi que état de siège wana comment na mo slogan ndenge le peuple d'abord et comment. OK. Très bien. Merci beaucoup. Alors là dans la RK TV officielle bazo tala yo na sito sola bien. Bonne nous santé à président Martin Fayoulou. Ouais, santé à président élu Martin Fayoulou, Aigle, l'homme de 70%, le président élu Ada vraiment bien. Santé na biso et la famille politique na biso FID, biso nyos toza vraiment bien. Mais et l'autre ça la biso pas si parce que comment peuple congolais se retrouver il y a moins toujours bundake peuple congolais se retrouver pour biso peto comme kimia c'est ça. Alors il y a ça biso d'ailleurs vous avez na opposition mais vous avez na résistance c'est nini opposition pesanine non biso toza na opposition té biso toza na résistance merci pour la question non tika te ba imboka faut ba yebake ba moment faut ba yebake il y a une différence entre opposition na majorité na résistance. Opposition exactement bozo ça la opposition c'est-à-dire boza kondima pouvoir en place. Zona na bondimi pouvoir en place
toke na maponami moto yo abimi lié wana mais azo sala makambo zo sepelisa bino te ya mwana boza contre et bozo sala opposition siko biso tokenda na maponami ya 2018 moto yo azali élu c'est le président élu Martin Fayoulou nangana ki motema mabe na ye na kibondoki na ye asali nini a fabriquer ba résultat abimisi ndeko Chilombo et maintenant place wana biso tokoki kokende kosala opposition tolobi ke non biso il faut to résister na pouvoir pour moto apesaka pouvoir eza peuple congolais pouvoir on ndeko Chilombo ayibaki eza ya peuple congolais eza pouvoir na biso yanga daile l'homme du peuple était mais eza yanga tandis que citoyen congolais mais eza biso nyos bana Congo yanga na tolobi il faut to résister to récupérer pouvoir na biso tout ça la nini peuple congolais moka yebi apesa mo na moto yo ya lingi zolanda na moto ya lingi ya mwana une différence entre opposition na résistance biso avec le président élu Martin Fayoulou toza na résistance zolanda ba oyo to yebi ke baza na opposition leti bande kwa Kabila comment bato FCC on est peu besoin se rapprocher na makanisi bon niveau sangana FCC na lamuka te biso to ko sangana na bango te comment to sangana na bango tandis que et le président élu Martin Fayoulou union sacrée et la coalition FCC cash élargie ce que bango baza na kati ya ba créer bord na bango morobo ce que biso to kende kokota kuna comment biso toza na résistance tozo résister toza na posa que victoire ya peuple congolais sani ezongila c'est-à-dire volonté ya peuple congolais et salama na ba élection oekoya. Très bien, merci beaucoup. Alors Daïla, l'homme du peuple, Lelo, na Congo, tous en a deux sujets Torolobela sujet sur loi Yasseni, au président Félix Saoutiko promulgué en haut déjà, et puis Toroloba loi sur la congolité pour et commis de l'Assemblée nationale, député national Singi Pouloulou, à Kende qui n'a auteur, il y a question wana sur la congolité qu'on déposé en haut déjà la secrétaire générale de l'Assemblée nationale. Alors, loi Yasseni. Martin Fayoulou a lobby minga wa pesi ba proposition la muka lobby trop mais enfin ba député na rati assemblée ba sali loi ya sika sur CENI pour la élection eza koya ba mikolo roya boza d'accord nango non toza d'accord on a moté Laurent Fabrice toza d'accord on a moté avant d'abord na répondre na rolobake Rossi alobaka na biso le peuple Rossi Mukendi hein o atika biso personnel alobaka na biso le peuple gagne toujours toza d'accord na moté oyo wana ndeko Chilombo sala eza ba théâtre eza ba aventure toyebi ke moto ya pesa ka pouvoir eza peuple congolais moto azwaka décision eza peuple congolais c'est-à-dire ba théâtre na bango bazo sala na pas na biso ko simba te loi oyo ya lutundula wana oyo bango bake balambi yango na forme na bango mususu pe bazwi lutundula bapakoli ye masu comment mafuta ya supu na mbebo ale basali comment basali na bandenge na bango tika ete na yebisa bakongomani bazolanda biso na RK TV officiel RK TV bakongomani ifo boyebake si Rossi Mukendi lelo akufaka atika biso parce que ndeko Kabila alingaki asanini alingaki a glissé mandat ya moto bimaka libanda na 2015 komba biso to bandai kobunda na kondo Etienne Tshisekedi ezalaki pona komema pona changement mo wapi na kati ya seni ezala indépendant mais kobanda 2015 ti to kende na Genève to bundi bitumba na ndeko Chilombo Félix. Après, toqué na Genève, ndeko Chilombo Félix Yemoko, ake salela kiboye d'abord, pas le peuple d'abord, au nom ake ko signer accord ba signer na Kabila pour que Assani a récupéré pouvoir. Après, le loto mona ndeko Chilombo ayemba la moko eloko biso to telemela kana yé na 2015, le lo ya salini aleki fiango. Ya moi to lobi ke ba komomane boye ba ke ndeko Chilombo zo sa la continuité ya Kabila. Loane écolekate pourquoi il faut to yeba ke CENI eza comment je peux dire CENI eza institution nationale c'est-à-dire tant ozo sala aventure na CENI ozo sala ba jeu ozo jouer avec CENI ozo jouer na avenir ya peuple congolais ozo jouer na avenir ya peuple congolais ya mwana biso to lobi toza vraiment prêt ya kobimisa peuple congolais libanda
institution wana toyebi yango te baza légitimité badépute wana oyo balekisaki loi wana même ici basénat wana eza légitimité na ndenge nini baza badépute moko nommé bango oza na bapreuve te Daïlé l'homme du peuple Laurent Fabrice est-ce que bango nana avotaki bango peuple congolais peuple nini avotaki bango peuple avotaki bango te peuple avotaki député la biso misusu tozala na bango na lamuka bakatakata ebele bango baza légitimité bazosalela pas le peuple d'abord bazosunga peuple te bazosalelaki bango ozola député azondima bapesa ye azwa na ye jeep azwa na ye jeep mais peuple nezosouffrir peuple nezomona pasi est-ce que akoko oloba te ke na mbongo wana na si 27 millions wana obongo osombela biso ba jeep. Est-ce qu'il n'y a pas moyen pour créer des écoles, pour sa santé à peuple congolais? Mais après député jamais peuple congolais fongola misu et fongola misu causation na qui t'édité au compte de tiens c'est que la biso to la pongia ba bébé toza na tanaté. C'est-à-dire loi wana atteindre de côté Chilomba Signaki et kolekate zolanda et kolekate c'est-à-dire balobaka on ne chante pas la victoire et le zoloba Daïlé l'homme du peuple le rôle à lécher en bois la caravane passe tant où déjà président République a s'est promulgué mais l'élection en 2023 ceux qui glissement et causalité pour tous ceux qui avec l'élection faut recenser mais ça les ma on d'accord quand même d'accord avec quoi recensement il faut pas yeba na mboka nini recensement ko salama na moteur ko la légitime na bato bazawa na ba nomele biso ko banda na ye moko président de la République tina se bato na baza légitimité nde ba sala recensement na mboko est-ce que tant ba linga ba sala recensement guerre na est baki bako basilisiango social la peuple congolais comme kimia avant d'abord tant aux sala likambu il faut d'abord otala qu'est-ce que je dois faire est-ce que kotoyo situation eza vraiment malonga situation na est économie malonga ti na uti koloba awawa état de siège eza nango slogan kaka ya pamba siko recensement ba osala ngona ni batika ba vanti peuple congolais za na posa wana ti peuple congolais aza na posa volonté na esala nini esalama c'est-à-dire to boyi ba politicien na seni to lingi seni moko ezala indépendant ke batu moko bozwili biso botie wana azoto sa mibeko ya ba kondinae ya ba parti politique mais eloko oyo moni mabe na loi ya seni oba o président de la République promulguer zanine ba point ni essentiel oyo noté oyo moni mabe ke loi seni wana rosa promulguer ba politicien na kati ba kotisi ba politicien bazui comment majorité ba pesi 5 tandis que na loi oyo biso comment le président élu Martin Fayulu to créaki to zalaki na toyaki na proposition ya 23 postes si je me trompe pas na 23 wana o biso toyaki na 23 wana o biso toyaki na c'est-à-dire ba politique to lingaki to zala comme observateur tozwi makambo nyonso tosali nini totikeli yango société civile a organisé biso élection a publié biso résultat moko oeza normal après wana nde totala makambo ekoya sima mais siko bango na loi oyo bango basali wana eza nini ke ba-tête bato comment na bureau ya seni bazwi bapolitiki batie na kati eza lokola nga Daïlé l'homme du peuple naza na ECD boyebisinga na kende botinga na bureau wana ya mais bato ya société civile basango bapasteur batie bango na baélection depuis 2006 style elo mwa malonga emonani te yango mpe bino na lamuka bozo déplorer bon mabeya mpi soki bino moko bato politique bovandisi seni wana bosali makambo mpona baélection na kati ya seni wana il faut tokende na baréforme tovandi na mesa tozwi consensus moko ya bien tosololi toyebisi église catholique pour église catholique nde moto enyongaka trop toyebisi bon na minute oyo tozwi makambo nyonso tosali nini totikeli bino toza na posa te ke wana mutu wana azalaki mutu na biso te bakorompaki ye bakorompre ye azali mutu na biso te boorganizele biso baélection bopublie biso barésultat oyo eza juste eloko toza nango posa yango wana eza seni ezala ya bapoliticien te ozolanda eloko toza nango posa yango wana mais na stade oyo tokomi Daïlé l'homme du peuple yokanisi tokosala esu marche en arrière mpona loi ya seni oui eza possible na ndenge nini eza possible elobi te ke moto oyo akoretire soit signature wana soit loi wana elekate eza ndeko Tshilombo te eza ndeko Tshilombo te
Ce que ça n'a, mais le peuple congolais déjà a pris déjà position et loi on a fait bazongi ça mon assemblée nationale parce que bah des peuple congolais a pris position quand des boni kana ba TV bozolo ba na ba réseaux sociaux bozolo ba ou bien il faut mener peut-être ma action sur le terrain. Ndenge biso wa to landisi ba action awa. Tolandisi action et nene tozo le kana betando boue et ça tozo la musa encore conscience ya peuple congolais. Omoni il y a beaucoup de gens peuple belé bazana bango aveuglé bazo e baté luango ezanini tozo la siko biso ba o tozo na politique il faut expliquer bango que loi na eza boye lobby boye soki to comment soki to fongoli misute yo ka peuple mo osala nini ozozo na toujours na libulu tandis que obima na libulu ozala eza vraiment bongo ya to lobi ke loi na fozonga na assemblée à partir ya assemblée oyo bino bozo boya bolo ba député nommé ezonga so pas na bango non kasi te to ozongi sango pa na bango kozongi sango elobi te ke tozongi sango pour que bango bazwa solution non pour de rochi lomo nenga za na mona maboko bongo fazongi sango kuna ya rejetango kuna après kuna ne to lukis koyo hein dialogue toke na dialogue to bengi presque ba nini belé ba nini belé to ye to vandi to sololi et lokola bango baza na loi na bango wana ya lutundu la bango ba ye na loi na bango biso pe to ye na loi na biso oyo le président Eli Martin Fayulu asalaki to bengi pe ba plateforme mususu pe ye wana to sangisi ko makanisi qu'est-ce qu'il alors faut faire yemo Martin Fayulu après promulgation de la loi ya CENI asa lobi nini mais oyoki te ke na discours na le 30 juin lobeki soki kaka basali ba aventure to bima libanda ndenge to bimaki na batu bakufa lisusu non eza biso eza te pona batu bakufa lisusu o to sala pona intérêt ya bana na biso ya bakoko na biso pona biso moko toza na posa changement Laurent Fabrice toza na posa changement peuple congolais zo souffrir peuple congolais zo lia bien te peuple congolais zo la nzala bana bazo tanga te nyonso eza mabe santé koloba kutu te nyonso eza mabe ba licencié misala eza te ozolana misala eza te nyonso eza mabe toza na posa changement et ngai daile na lobango lié moko ndeko Chilombo tant toza na Genève alobaka le changement s'appelle Martin Fayulu et ça bongo daile l'homme du peuple les mesdames et messieurs toujours la chaîne Abino RK TV officielle. Bon, continuez, bon s'abonner très très massivement. Donc, s'abonner à RK TV officielle. Pour na oyo kaka banyo sozo le kalambo na biso Congo, na continent na biso Afrique. Pourquoi pas à travers le monde. Voilà la qui est déjà repris sa beauté na baleki na ngala niveau ya poto. Merci Balsomi na États-Unis. Bambote Belé na madame Nadia Charme Balsomi, Bambo Tebele et tous les enfants dont Merci Balsomi, petit frère propre, na madame Nadia Charme Balsomi, Bambo Tebele depuis les États-Unis, Sika Bozali, également en France, Asta Balsomi, moi na bien, maman na Dylan, na Dulcine, Bambo Tebele, Sika Bozolanda Biso, na Pesimbote, na Paulin Polécha, venant depuis Paris, Paulin Polécha, Manga côté là, Bambo Tebele, Sika Bozolanda Biso, Yves Massoa, na Rennes également. Bambo Tebele, Yves Massoa, na Rennes, Osa Rolanda P, Biso na RK TV officiel, Bambo Tebele, et Sika Boza branché, Boza Kolanda Biso. Alors, Daïlen, l'homme du peuple, pour clôturer le dossier à loi sur la CENI, donc, Oyo Fatiado Salaya, le Rolando ya Baba, malgré promulgation naie et logo mogo ego lekate boti na pe batu na glissement et bino mo forcer Fatia à glisser a glisser te Kabila soki kutu Kabila a glisser te bongo Chilombo pena ko glisser ngala yibisa ka ndeko Chilombo liloba oyo ya lobaka ke soki élection salami na mboko oyo soki Kabila sali élection te na mboko oyo Kabila a cause la présidente ngai pe na lobi soki Chilombo pe a salisi élection te na mboko oyo peuple congolais to compter to compter tout y était président. Voilà, non. OK. Merci beaucoup Daïlen l'homme du peuple, un des cadres à parti SID, parti à Martin Fayulu et puis va valer la compte il y a coalition la Mouka. Daïlen, loi sur la congolité. Tiani a Salima Kelele, Badoussouba Kansi le roi Bazar Otindae pour na Fati, président Fati, alongola déjà ba potentiel adversaire na pour na élection
il y a 2023. D'abord, loi sur la congolité, il y a Noël Tiani, Lio atteint qui est un des proches, il y a Martin Fayoulou. Olobini Niponango, avant tout l'obéla Nenge et Kende déjà à l'Assemblée nationale. Bon, en fait, au moins des timons en loi, on a vraiment commentaire rebellé parce que on est à théâtre. Les à théâtre, bah Monique, non, tous les qui ça loi ya Seni. Après, toi aveuglé peuple congolais na loi na biso wana ya congolité wana. Ozolanda. Yemoko Noël Tiani, azana combien est-ce que azan vraiment réellement congolais? Azan combien de double nationalité? Hein? Est-ce que na habité batu bazo sala na kulutu na ngai pena tingi pululu. Vie oyebi ke osali oyo kisinga pena sonia vie. Oyo kisinga sonia. OK kota ma. Non mais affaire Boussane ya député non na yebi ke via zo lukalicho. Vie nenga zabongo azoluka licho wana vie na ngai te vie azoluka licho vie esopi il fallait pas kokota na ba bêtise wana eza ba bêtise mboka moyo lo barake o ngati ngipulu na kozala président de la république boye na ba biso de l'homme du peuple tozana to mona yo tingi pululu ozozala manipuler hein et pas Noël Tiani hein parce que Noël Tiani nenga zabongo Laurent Fabrice loko la balaka qui est poste en nani na banque centrale la vie en moté ma pesi maman la bicho wana alors Noël Tiani mutema bien té zolanda mais ya wana babiloko wana biso vraiment moi tout ça na mon commentaire rebellé zate parce que to yebi que pas la biso netinga na ele bonaka 100% congolais 100% congolais de mère et de père. Non mais est-il que les Camerounais peut le bas moi mingi batu bazana ba nationalité belé à Libanda bazoya ko diriger mboka na biso Congo hein oh tout le monde que bazape na bolingoté peuple azo souffrir depuis la nuit des temps si vous proposition bongo yebino la lamuka bogo mona o mabe ponani. Non biso to mona se mabe to lobi wana eza distraction biso toza na distraction wana te biso logique na biso eloko toza na moposa loi ya Seni wana na eza distraction bien sûr bolobi ke loi congolité wana Laurent Fabrice Sokotali yebisanga ko banda 2006 ti 2018 banani oyo basali tricage na élection eza na ba congolais de père et de mère kaka bango wana nanga za nani congolais sikoyo yebisanga. Non, c'est un faux débat. Et là, faux débat, et là, il y a un photo de Tikango. Pour les lots, autant que le n'est tu poste à président, il faut congolais de père et de mère. Aux Hollandais. Bon, vous avez une institution, vous avez un poste de père et de mère. Si vous avez une tricherie dans la terre, vous avez un autre monde. Batika bavanti wana batika ko aveugler peuple congolais batika kolalisa peuple congolais pour ngia ba bébé toza na posa qui ba politique toza na posa to longola ba politicien de la CENI toza na posa changement. Très bien, merci beaucoup. Mais le se remis l'assemblée vous allez traiter hein. Bon quand on la traiter ça un problème ité wana to yebi ke za ba jeune na bango pona nga daile balekisa balekisati malazala nga congolais le président langa élu Martin Fayoulou aza 100% congolais biso nyonso toza ba congomani bato ekosala mitema pasi ba o baza ba congomani te yo moni depuis loi ebandi est-ce que président Bemba alobeli yango te président Martin Fayoulou ba muzitu balobeli yango te bana bazolanda yango zolanda c'est-à-dire biso ko bato bazolanda nde tu veux dire que bango nde ezolata bango tolobi kaka ke biso toza na distraction anati zolanda soki na loi wana moto aliboso tangu Noël Tiani a proposé ki loi wana moto aliboso atelemela comme ezalaine de ko chilombo te ezalaki ye zolanda ezalaki alors dans contexte ni suba moi je ne pense pas. Tu crois qu'il y a des dessous sur carte on dirait bazotinda Noël Tiani na CNC pour batumsu ba lobby ezali ba manœuvre il y a président Félix a écarté moi Batou notamment Moïse Katumbi pour la élection il y a 2023. Na biso Noël Tiani azalaki candidat na présidentiel wa candidat présidentiel soki bazotinda e bon bazo manipuler ngala amona ke ba vie na ngai wana baza par exemple moko te biso ba daile un jour tokoki Hollanda hein parce que tant tu es dans politique tu es pour accompagner mututé biso nyos to salela pour l'intérêt ya peuple congolais mais ce que commis likambo mo ya cop ndenge ba vie na biso batingi pululu ba commission mo cop na bango mo baza par exemple mo te biso tokoki Hollanda alors peuple congolais yo moko zoyoka yo moko zomona fongola mis c'est-à-dire 2023 ba petit de zonga na 2018 tout ça sur la posate et en 2023. Il y a moi dans Laurent Fabrice. Très bien. Merci beaucoup alors Daïla.
Torozela, tout le monde a suite nango et la loi sur la congolité mais il faudra dire quand même que Boza Moussa Makasi en a resté de Boloba. Pour ce de la loi CENI, d'autre part peu congolité, d'autre part peu pas suffisant en boka na yebité d'ailleurs social et à peuple congolais. Mais toujours vendre yo courir zatema izate à la ville à Kinshasa. Proposition zalité pour changer les choses. Les problèmes de la part à la Moka. Les problèmes ils ont encore et un problème à légitimité. Mokolo le président où il y a la légitimité dans Moka la bichon. Mais il y a Félix Tshisekedi. Non, il y a la légitimité, il y a la nommé. Au moins ni Kabila le père, tant voyez peuple congolais, il faut qui Kabila le père. Motema. Yebisanga na 6 mois, Kabila le père a salaki ni miracle ni Kabila le père a salaki na 6 mois. Moi changement na social le peuple congolais kota. Miracle ni. Ozomona. Yango na tolobi ke mokolo yo tokozwa président oyo yo aza légitime. Nyos wana ekosi la. Lora, ngesala nga pasi. Kende kaka na shaba awa. Na shaba na sima église la louange. Au monde un licencié a la copie à poisson. Poisson a la moya nini. C'est-à-dire commissionnaire à poisson. Hein? Telemi boye batunengi baya komela bongo aye kolia ya ovanda award. Malgré tout baloba il n'y a pas de son métier mais pas biloko wana comme on l'a souffrir lelo ça veut commis combien? Ça veut commis 150 francs ba savon oyo yo basokola kaka basani hein et commis 150 francs. Ah bah yo ko sabiso ke o basose ko kita hein lobi awa lelo pardon de comment pas pour melinga obi de na $10 na ngana zo tambola na ba chambre fa na luka carton soso na zo mona moté pas tika ko sa peuple congolais wana nyoso bazo sala eza théâtre to boyi théâtre na mboka na biso toza na posa ya réalisation c'est-à-dire le loko et salami zolanda peuple congolais zo souffrir loin peuple congolais. Merci beaucoup. Ma ils la raté ils la raté le lo to koma kutu ne na za boye ceux qui avant la 6 na yo fona benga la palais na yo so koreza so il pourrait dater moyen merci beaucoup. Merci la président Bruno Lubika mon propre donc déjà États-Unis à Longwe azana nzela zongi la personne Isasa président Bruno Lubika mon propre bambote ebele sika boza branché boza Rolanda biso. Merci également na Debrino original na Londres Debrino original bambote ebele pe sika boza branché boza Rolanda biso bo continuer bo s'abonner massivement la chaîne Nabino RK TV officiel. Bonsoir, un message à bien, makambo à bien. Déjà dès la semaine prochaine, Toroyambela Bino ndeko Nico Mayengele ope bolingara mingi poto sola masolo ya mboka na biso Congo ndenge nini eza ko continuer ko tambola. Alors d'ailleurs tokoni pratiquement presque na suka na entretien na biso na tongwa lelo na chaîne Nabiso RK TV officiel. Lobby ya mboka Congo zomona ondenge. En fait lobi ya mboko yo comment ko changer na bato yo balingi premièrement Congo bato bazana na motema molamu mais soki toza na bato moko oyo bato société pour na Congo mo changer ezati bato yango banani ba bicho ya mwana pour na kosukisa Laurent Fabrice na pesi ba diaspora ba ndeko na ngani sa est ba mbote papa Levi na pesi yo mbote moto na habité son na pesa numéro na ngapé ouais pesa moto nyo sa na posa na ngai plus 243 89 65 00 669 plus 243 89 65 00 669 au commun na WhatsApp to solola biso nyo ko zaba na. Est-ce que Ndeko Martin Fayulu na 2023 repostuler? Oui, pourquoi pas na loi CENI oyo oh kasi na loi CENI mais nango na lobit na lobi loi wana ekoleka te loi ne kosimba te hein c'est-à-dire que ne toza boye to kende to sala réforme mususu kaka la mingi ta loi ne koleka te hein soki kutu ndeko Kabila na 2015 aleki loi oyo ebi yango ezala loi moko ya kala si alors na 2015 eleka te. Mais les choses ont changé, hein. Ce n'est pas Kabila, c'est Fachi, hein, c'est Félix. Non. Hein. Fachi avec Kabila, c'est la même chose. Les foufous les mêmes images. Zolanda, alors, le peuple gagne toujours. Le peuple ne mutazo akabango tchakabango wana lelo
au moins du temps où bazui na suki ça tant où bazui qui décision na bango ngobila tant bazui décision na yawa ya ko diminuer comment ma transport hein au moins qui peuple a télémaki télémaki ya osakanate zaki pas si jour est-ce que ne baza bongo baza litendi ya mwindu na elongi na bango batu wana bazo sala biloko wana est-ce que bazo mona peuple yango te peuple a déjà déterminé Laurent peuple a prêt en tout ndenge toza boye tokolongola pena bakazaka tobima déjà libanda tozwaka bagaz tobimaka libanda tozwaka bagaz nga naza na comment na cicatrice ya lisasi hein toriskaka vie na biso mpona mboko toza déjà déterminé ya tout oyo bakofinisa biso mobimba kongo mobimba. Très bien. Merci beaucoup Daïlé, l'homme du peuple, Bandeko Batali, Aza un de proches, il y a Martin Fayoulou, Madidi, Aza la partie SID, Baza communicateur en tout cas la coalition La Moka. Tolobeli loi ya Congolité, comme de l'Assemblée nationale, ils ont été déposés par honorable député Tsingi Pouloulou, avec accompagné na auteur ya loi wana ancien candidat président de la République Noël Tiani, et puis Tolobeli loi sur la CENI au président Fati a promulgué en déjà, donc il faut exécution en banda déjà pour l'élection est prévue en 2023. Bon, ça la biso confiance na RKTV officiel, bon s'abonner peut vous faire abonner les autres pour que vous aurez information et telle musique et telle ballet, telle politique et telle sociale et telle union sur le peuple congolais la chaîne Nabino RKTV officiel. Une fois de plus, merci na petit frère Murphy Balsomi na États-Unis, na madame Naena Dia Charme Balsomi na bana nyonso Fabiola Kati na bien na Paris, maman na Dylan na Dulcine Bambote Belé, Yves Maswa Vienanga Paulin Polécha, président Bruno Lubika Mongo ya propre Dadi Fagwa mwana Mopeto Bambote Belé et sika bozali branché Bolanda biso. Merci na Manassé Oasonga biso na technique, merci na PSP Mbote na Londres na Debrine original Bambote Belé sika za Rolanda biso ndeko Daïla mbala sima tolinga pe suto zoyo pona masolo kaka ndenge ezalaka. Très bien. Merci beaucoup. Bon continuez à s'abonner à RKTV officiel. Ciao. Demel TV original. Dembanza London TV original. Tous s'abonner massivement na Demel TV original. Dembanza London TV. Kuna tozwa ba télé-réalité, kuna tozwa ba émission, kuna tozwa oyo bino bosenga biso bokozwa yango kuna na Dembanza London TV original. Umela